Mwana wa Tshisekedi wa Mulumba, munweza chinganye. Mwana wa Tshisekedi wa Mulumba, munweza chinganye. Fatibe. Beton. 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 Mwana wa Tshisekedi wa Mulumba, munweza chinganye. Kano hakumukumba na wale. Kano hakumukumba na wale. Bino mwani, kano hakumukumba na wale. Shasi, hake, kano hakumukumba na wale. Hallelujah. Unanena kama hakumukumba na wale. Fatibe. Voilà, merci chers internautes pour la fidélité. Vous allez voir Tindika Télévision. Papi Kamwasi, Molobeli, grand prêtre Fachim, Fumwadi Tunga, Sikawa. Tout ça, on la deuxième partie. Il y a vidéo Nabiso. Na ebisa ki bino siko Bogota la Nengi Fachi Beton qui était dans l'aéroport. Nengi Bayamba qui est, ti ya komaki na Kamba, donc Fara. Na mokonzi ya boule kuna basoli makambo ebele makambo so basola ki tozaki autorisation ko contacter pour ça ba vidéo qui vraiment en aparté entre bango mibale ya kende kiti na mausolée et pas yote bakunda nzoto ya grand prêtre papa Simoni Kimbangu kuna masolo pe betamaki entre bango baboyaki ba vidéo ezala donc ngape nazomona kuna ba bénédiction ezala ki kuna ya haut niveau et pourquoi pas bénédiction ya nouveau gouvernement oyo peut aller ko bima parce que na limite ke mokonzi mboka azangaki te ko sola makambo wana entre ye na mokonzi ya boule papa Simoni Kiangani kuna na Nkamba succès mokonzi mboka sali na ebisi bino bozana makanicité ngana zalaki wana toko diffuser ba image non surtout faute de temps la télé c'est le temps comme le temps n'est pas aussi notre partenaire beaucoup de temps oyo quand même te préparer pour nabino sans plus tarder botala na aéroport na moni na ba commentaire na première vidéo bandeko musu ba ko critiquer ba bida aéroport te ezali Sony bandeko ezali aéroport eza projet nanu esilité. Donc, au besoin de la vie américaine d'Akokita, mais dans les projets moko munene, pour la idée aéroport, on est dans la na munene, il y a 30 hectares, voilà 30 hectares. Donc, on est dans les projets, il y a aéroport, il y a Nkamba. Au besoin de la Ndambu, bon on va vie américaine d'Akokita, mais dans les projets munene, donc dans les aéroports moko en chantier. Donc, tu sais un peu dans mon konzamboka. Et ce qui est possible à comme ça on peut palpable aéroport wana on critiquer les lots bon parce que mingi na bamboka na bango pe ezate donc aéroport na mboka na bango ezate mais alors critiquer bandeko basali ba effort pour basala aéroport donc voilà yango toujours senga na ba congolais bolongola esprit ya ketu esprit ya haine esprit ya découragement esprit ya jalousie pour tout ton mboka moninga sali un pas il faut que féliciter pour yope on me ressemble à quelque chose et pas nabino. Donc voilà votre la sikoyo ce qui a été l'arrivée du chef de l'État Fumwadi Tunga Fachi Beton na Nkamba et puis ti akende ko kata riban na ye na esika basali masolo ya sika kuna esika to bomba bikeko na biso na musée oyo ali international esika bikeko na biso oyo kena na poto mindele bazwa ba secret na biso africain masole ko bata masiko okuna richesse spirituelle ya ba africain eza ko zonga na mboka na bango. Regardez. Voilà, chers internautes, Fumwadi Tunga Fachi Beton a commis déjà na mabele ya mokonzi ya boule papa Simoni Kiangani. C'est lié na centenaire de l'église kimbangiste et pas Wapi Fachi Beton a quitté ici ma colonaye et pas na bana ya kimbangu bana ya kimbangiste pour célébrer 100 ans de centenaire ya église oyo izali église ya biso Baindo église oyo ebimisa prophète monene ya monde entier na koyebisa bino ke awa bato ya modèle na modèle baye awa bauti de partout na mikili ya poto na mikili ya Afrika baye ko assister na événement monene du siècle mokonzi ya mboka pe Fachi Beton invité spécial ya papa Simoni Kiangani yeyo akomi na Nkamba botala image ndenge koleka Beton Fumwadi Tunga mwana ya Kasalu Marte
akiti na mabele ya Bakongo, akiti na mabele ya Kimbangu pour vivre événement en live na tindika télévision et Ratakati. Ça va? Madame yo uti wapi? Hein? Uti France. OK. Mokonza mboka lobby apesi mitindo na président du Sénat na l'Assemblée nationale chaque le 6 avril comme férié. Aussi message on a ndenge nini? Franchement parlant,
je suis très émue parce que et l'autre qui posait la idée parce que c'est à moi là. Et là que c'est à reconnaître parce que parce qu'il fallait d'être depuis que et ça le 6 avril comme le mot universel. Et na moki limba. On peut pas na batanga te parce que ça la férié ba tiango la moya dengo wana ya et comme une date commémorative. Voilà. Voilà. Donc ambiance, les gens ont des cérémonies. Voilà. Donc vous s'appelle Makassi. Au retour, vous ça fatigué. On est à Nzambi. Oh, il y a le vie. Nous avons fait le cas de Naïdo. Ça est Makassi. Mais le Ramoninga madame, parce que ma face. Les gars, ils vont prendre. Alors, comment on va y aller? Ça veut dire qu'il y a un mera, un mera, pour la mise. Pour mise, et Zaraka, il loba. Moi, c'est un loba. Quand on y a reçu, on va passer aussi la bise. Donc, il y a des lignes qui se passent ma benne à madame. Nous sommes à madame. On se sent ma bête. On s'en va tirer par le caméra. Donc, voilà. Donc, nous sommes au petit mot à musique. Donc, on a des cameaux parce que Tina est allée et l'ongle est allée. Donc, le début de l'année, c'est banni. Début de ma caméra, c'est commencé à banni parce que nous manquons à l'année. Parce que je manque un année sur la fin de fait. Donc, et l'on Michel, pardon, qui Braza dans Bossan Combo. Plutôt soit impressionnant par rapport à Mokolo Alelo. En tant que numéro 1, il y a l'église qui Mangus dans Brazzaville Mobimba. Impression d'abord est abonné. Impression les bossos, les gars, les gâtés, les alliés,
tosepeli bato bakanisaki eke ezali un non événement mais biso moko tomoni ke ezali solo événement. Brazzaville bafrontiere ezali okangama balobi tokomata te tomati ebele ya lomutu donc nazali na esengo ndenge omoni ngai awa ndenge milolo eleki mokonzi ya mboka ye makambo alobi yango tozalaki kotela alobi ke 6 avril kobanda kozala ferie ebandi nde awa biso mpe eliki ezali ete tokolanda yango na mokili na biso na Congo Brazza pourquoi pas na Afrique mobimba donc lelo ezali redépart 100 ans après il y a 100 ans biso tozalaki te lelo biso tozali donc esengo na biso yango wana conseil noko opesa bandeko bandimaka prophète Kimbangu te makambo ya kondima ezali likambo ya moto na moto ndenge azali komonela yango ngai nayebi mpona nini nalanda babasimo Kimbangu donc makambo ya foi ezali beaucoup plus compliqué bato bandimaka na bango te mais oyo azali komona bas épreuve oyo azali komona bamiracle oyo azali na makambo oyo ezali komonana ye nde moto andimaka parce que bato batembe bazali ebele soki omoni te ondimi te mais oyo bazali komona oblige bakondimaka. Awa mokonzi ya mboka alobi ke le 6 avril ya bane nyonso etikali ekomi nde férié donc date moko commémorative. Alors bénédiction nini oyi kolanda na maloba oyo alobi wa naluki bénédiction te wana bénédiction ekei epai na ye et je pense que ezali likambo ezali mwa mingi makambo wana etikali makambo ebele ndakisa église Kimbangisi ekoma église d'état ndakisa nkamba ekoma état autonome lokola Vatican ezali makambo ezali ebele oyo azali na elembo ayaka atiaka mwa eloko moko boyo to avancer oyo ye na elembo atie mwa eloko moko to avancer elakisi ete lingomba tozali na nzela pamba te tozali kotambola nzela moko na l'état oyo ilaka basi mo Kimbangu asalaki le 10 septembre 1921 na Mbanza Nsanda ezali kokokana biso nyonso tozali bana na ye lelo président Félix Tshisekedi Tshilombo aye koloba likambo ya ferie mingi etikali na liboso tozali kozela mais déjà oyo ye asali mpona mokolo mwa lelo ata nzambe akanisela ye nakanisi ezali eloko moko ekei na mitima na biso. Merci.
Tobele Suka Bisanga Fachi Beton Fumwadi Tunga asilisi mission na ye wana abani kokende alobi chaque le 6 avril et comme journée chômée et payée pour célébrer yango Congo mobimba et pourquoi pas monde entier partout bakimbangiste bazali kuna pe papa Mfumwalongo azongiseli ye alobi élection ezati bandeko balandi ya tindika oyo lobi Mfumwalongo nani akolongola yango voilà etikali bongo pe to akei tindika tikali tozolanda ye maleme na nsima peut-être Kinshasa lobi kaka na profite na pesa mbote na vie na nga Fumutoto bir vie ayeba kotoyo yazali conseiller ya Mfumwalongo voilà vie na nga Fumutoto na saluer ye donc vie na nga Fumutoto grand prêtre tokutaki na nkamba vie avec Fachi Beton voilà eyokani nalingi nazwa message ya ndeko moko kimbangiste koyebisa ngai maloba ya Fachi Beton alobi chaque le 6 avril comme férié bino bakimbangiste balobi nini. Merci beaucoup papa ya likambo kolobezaka moko topesi merci parce que yango nde tobanda kozela utakala elingi koloba ete a reconnaître munene papa Simo Kimbangu a reconnaître date wana en tout cas papa topesi merci toyambi yango na mutema moko tosengi mpe na bakongolais oyamba date wana na mutema moko merci beaucoup. Okay. nazala mingi ya koloba te to remercier papa oyo ye alobaki vraiment eyokani oyo biso tolobaki yango wana tomoni yango mpe toyoki na matoi na biso tiki takumisa. Merci. Merci beaucoup pour la parole. Badete kubangi kubangi banzambe ezali obandela oya na biso ya mwa ko ningi akolobesa te sengeka ba merci mingi na oyo mwana wa Tshisekedi wa Mulumba munweza chinganye mwana wa Tshisekedi wa Mulumba munweza chinganye Fachi Beton mwana wa Tshisekedi wa Mulumba munweza chinganye kano hakumugumba na wale bino mwani kama hakumugumba na wale sasi hake kama hakumugumba na wale haleluya unana kama hakumugumba na wale Fachi Beton